Venez voir ce que Aria a fait. Abomi Libala en plein live. Réseaux sociaux, oh, mona makambo. Bokutani na réseaux sociaux, bolingani na réseaux sociaux, bobalani na réseaux sociaux, bopanzani pekaka na réseaux sociaux en plein live. Oh makambo, likambo somo, elobatamura. Oh likambo somo. En tout cas, Nzambe. Yako pe papa Blaise bandeko. Bakobengo semeki mbala boni. Aria, bakobenga yo semeki mbala boni. Mbala boni bakobenga yo semeki. Semeki. Mbala boni bakobenga bino ba semeki. Bolanda live bino moko boyoka makambo ndenge zoleka. Yoko yana bina ngo imilenga te. Yo yebike nga yo lininga nga na lukote yo mto lukanga nga na lukote. Nga na lukote. Isalaka. Ok, ça la bêtise na yo, ok, ça la bêtise non, ça la bêtise non na kombo na ngate quand même. Hein? Comment on dit que nous avons mobile soit zo balaki Aria chou. Mais nazo kama yo bo so na alors parce que là on tazo finga. Mais yeso ko la bino na talibino ngana la kati. Mais luka bo kanche yango ngana. Na ngana na yebi. Ngana ngana. Hier aza mwasi na ngate loko moko te tokuta na poto sko. Aza mwasi na yote pourquoi ka sazo finga ngana ba commentaire. Aza mwasi no ka yo to oyebi sara ngate alanda na cuisine zo ya rolambelo ando luko bima na ye. Obanda luko bima na ye. Zuwa wana e walinga ko bima na ye. Osuka epe na maboko mutu. Alinga ko bima na ye encore yo bima na ye te. Alingi sikoyo akomisa loko ngande mbanda na ye. Tout se paye simba. Moni. Alingi na komisa ngambanda nenga na mbanda nete. Nga na mbanda nete. Awa bando finga nga sirene des ondes ndeni. Awa finga nga sirene des ondes finga nga ndoki ndeti ndeni. Siko bi boko la nini. Tout se paye simba. Nga na na dokas nga na mbanda dokas te. Dokas era yango bimisa. Dokas era yo bimisa ba vérité nyonso oyo banda ki reko kuna. Soki yo za problème na bino na lo. Na yebi. Bonga zo yo finga ngani. Ayo finga. Na yebisa. Ayo finga ngani. Patika. Azo traiter nga des sirènes des opoani. Hein? Azo finga nga pourquoi? Nga na problème na été. Les tissus. Nazala ba capture d'écran. Nana ba capture d'écran nyoso finga nga. Laetitia, hello monga la. Nana ba capture d'écran nyoso finga nga. Nazana ngo. Ok. Nana ba capture d'écran nyoso na salle na ba page nenga yo finga nga. Ya on ba tenga oye bless des attrition. Nga na trichon na ndaka libala loba. Nga na trichao. Nga na trichao. Nga na trichao. Loba na nga na trichao. Mais loba si nga na trichao. Nga tikali jamais retricher yo. Yo kanga na sola na maiki na ndaka. Na tuni yo kanga na maiki to solo la. To sala biso te to loba. Obe me yate. Faut pas nani, faut pas nani. Obe me yate to sala. Faut na yo o finga lo bana ne ponga na boya kiyo ngana boya kiyo ngamu na boyo na boyo benza pozo se respecter oza tonto a raison tonto olinga basta po obimisa ngana no sona na lorte ngana lo atika ko finga nga pozo lo ole finga ngai e bima lokola lo yo betela ke lo alinga la na yo do pona ngana ngo eza zuwa na ye oyo finga pa okota boya yebi ke ngana nga omoni obola fa ngana vina okola okola sozo pena mbongo na ngani omoni mbongo kokotsa oyo babomi mboka basali makamba mboka ngana zala nga mutu oyo na sali yo lokote baba boma mboka yo zala tena tuni baba boma mboka zala babomi mboka okoti tosola mamba tosolola à se respecter te hein. Mais on se respecte, on s'est nalo yo kanisa ki kondo ye na vina
nango yo kosani ma mariage ya lokuta oyo bala nga yo katenga na ofula yo na komso star okantenga na ofula yo na komso star tellement na pesi yo makambu te makambu ne na opesa te o moni ke na pesi yo te olisi ko tiemela o posta ba bêtise na yo na kombo na nga siko foye bizaneti balon c'est là que foye bisa siko ndeti lo mwana no biso ko bana no bo ala na ko mwana no biso nyo so ko bana no omoni ariashu wana nga na boya ete ariashu mutaboya nga foye bisa bana foye bisa ariashu mutaboya nga ya boya nga pourquoi aboya nga pona ba bêtise na lingi kokola te Bali kokola te non se comporter le rôle à moi na mukie age nanga na ngoya etele na zo kokate kokoko se comporter le rôle à papa mukolo yango ariasha boya kinga expliquer bango bongo ole yena leki na yo aya ko commenter bandi ba problème na no na moi kinanga ite se bosa na rando na bino na yebi yeto sa rando na ngande parce que o tchanga na kati point na koti si parce que enga na betela ko ngamba longa bi fiyo yo abike yo mpesinga ke longa lotinga izela obi longa lotinga na mutu sebe so ido kasi ki ko kotelo na ndonga na deti do kasi na bilongo linga banda kufa na moi si no bi bosa na ko sika mama do yo benga kingana ede yo na benga ki otenga na linga modelo na linga lelo penza ko ngana yo séparation ezala mokili mombeba ke ngamu na boyo yo pe esi mbongo na nga zongsela ngambo ngala problème tie Ariane ko na bisa mwasi bobala na kina papa Maikawa yo moko lobala live ke dès le départ oyeba ki ke libala ngo ezala ki top mais malgré ça tu as continué kaka na libala yango malgré ça ondima ki ko bota na ebana mibale pe na suka na yango Maika blessa yo na motema ndenga blessa yo wana otiki wana okesu kozwa Mark Tabu pa memi yo kaka ndenga memela kiyo aussitôt olongwe pa Mark Tabu yo wana mbala moko kozwila biso papa de Blaison pa wuti na ba passé na ya wuti na ba vie na epe kaka ya gauche droite wana yo moko yebe siko zwaki na maboko ya nani bo sangani bino wana Congo bosali libala biloko nyonso ya libala bopesa na Congo to betela ki o maboko na réseaux sociaux balobi moninga bali sepela Aria zana ye lokolo pete Aria zana ye zozote Aria azwaka na ye Aria abali lisusu to betela ki o maboko mama ata to bandai déjà komona ke bandeli ko eza malamu te suka pe ko za malamu te mais poto bima na biso bitema mabete to betela ki o maboko mama to betela ki o maboko milolo mokako swa to boya ki to bima basongi to boya ki to bima batu mabe Polibala déjà dès le départ ce que za mabe suka pesa ka mabe na Mike bobandaki malamu te yango pe suka ezaki malamu te ata soko zwi histoire a Peniel e bandaka malamu te suka pesa malamu te ba mabala nyonso o e bandaka kaka mabe e suka nango pe kaka mabe e bandele bongaka ko banda na ba bonne base Aria bonne chance pour la suite mais prochainement koyaka suna makambo libala no na réseaux sociaux te bolingani na réseaux sociaux bobalani na réseaux sociaux bokabona suna réseaux sociaux mama merci beaucoup continuez abonnez-vous sur notre chaîne merci pour votre attention et votre fidélité bye